femme africaine yaka kotala mama Denise Lady de Bundes aye na ba super ya original bandeko eza super lemba te mais super wax ya solo ya original ba mai ya ndenge na ndenge ba agwe ya ndenge na ndenge ba delo ya ndenge na ndenge ba watsa ya ndenge na ndenge ya benga soko monyo esepelisi ya benga kozanga liputa ya super en tant que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndako ndeko mama moi c'est indien alata lokola indienne moi ça mundi malata lokola mundibu bongo moi c'est africaine akolata lolenge nini mama to beli ba femme sans complexe benga mama Denise Lady eza na 100 € ya pamba kotindela yo tina ndako opesika 100 € super ekomeli na ndako ya boye bazwi wapi yaya ata ozana ba super yaya babakisaka kaka ba maeze bele moya kotia nyonso eza te benga mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo po ya bien abuki mbongo mama Denise Lady mama soko tie ata opostile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama ngai la champion na mama nako vote yo en tant que député ya ba super Ah oui, Mama Denise l'a dit na Bundes. Député ya ba super ezaka na 100 € ya pamba na transport na yo. Opesi 100 € super ekomeli yo na ndako. Ndeko soko za na 100 € tolobi Mama Denise na otindela o 50 €. Sikoyo na otinda 50 € na fin du mois tant na kokisa 100 nanga otindi ba super na ngai. A osalango po ya solaka. C'est du pétrin bandeko. Tu ko beta lisola papa moko awa bonjour na bino bino boza connecté ntambe na lole bana ko pambola bino lelo ngai moko na ozanga live na ngate nga moko fona yo ke lenga live na ko commenter tu ko beta lisolo ya papa moko akota kilikele mbaba ninga babomiye bande ko na otela bino video boko mona video nde na matanga papa na bazo tanga testament na ye comme ça na live. Tango bangi banda kotanga bakomo bokomona makambo yaki donc bana quartier bozana likanisité papa oyo azalaki na débrouillard bandeko akotaki likelemba na ndenga malamu na ndenge ya mabete likelemba kotaki soki yo lie likelemba il faut lamba opesa bato amela masanga neti ezalaka comme d'habitude bandeko papa oyo awumelaki na likelemba wana. Mais à un certain moment, aïe comme on a quitté, bato asika ba ye, ko rejoindre li kelemba, bato ango bazala ki penza na makambu, ya malamu te. Bande ko makambu nyos to salaka. Makambu nyos to salaka. Il faut to salaka ngo. Tango moni ke koko se koti yaya bima. Na mokilo moninga na omuto a intimida kote. Na mokilo moninga na omuto abanga sa kote. Kete na osala likambo na obanga ye banga nde nzambe soki penji tiko zalo monike lisolo ezo ya mabe ya bima papa na biso amoni likelemba na bango o babengi tantine ezo tambola malamu te a remarqué yango ayebisi bato mususu na groupe kete depuis un certain moment nga nazo remarqué boye bandeko nzoka likelembe se komaki nango likelemba ya bato ya ba famille nzoka tango yo oza kolia olambi biloko bato bameli nzoka ezalaki biloko normal te ezalaki misuni makila ya bato ye pazo ye bate papa na biso soki moninga alie abengisi bango basali nini bake kolia alia avec appétit bandeko c'est du pétrin o eza etchetera nzoka terrain se koma nango mabula albuta koma na ekolo basupporter boloba te bongo ballon timi poto tala gaya bandeko papa na biso aye barate mukolo ye allié donc jour na ye ya kolia likelemba bandeko nazo souligner awa malgré likelembe komaki ya batu mais ozo tiambongo na yo ya mutoki na yo normal nde papa na biso ande ko tiambongo na ya mutoki po asala nini a épargner asala makambo ka ndenge ezalaka ba projet oyo azalaki nango tangu papa na biso allié mbongo na ye bapesi ye ba condition que non il faut boma opesa biso mwasi na yo soki mwasi te mwana papa lobi ngai na bino toyokana ki boye te yaya bomona video ngai na bino toyokana ki boye te
nga naza d'accord na makambo bino bozo yebisa ngai te bapesi ye mbongo tangu papa na biso ye kokufela koko na ye bakamaradi ya likelemba baye pe na matanga tangu baye na matanga baye kokebisa eke te biso likelemba ezalaka ndenge wana biloko bande kolia biloko bande komela biso tolie ya yo me ya malonga te il faut pe tolia batu tomela donc il faut pesa biso mwasi na yo soki mwasi te mwana soki mwana te yo moko efoleka papa na biso azoloba kaka toyokanaki boye te bandeko soko moni bandi koyindela yo kimepa ya nzambe kozwaka makambo la légère te muta mokili akebisako te muta mokili akebisaka yo te soki akebiso na moi yo yebisa eke ngai na obanga yo te oyo olingi kosala sala soki oye na moi na otala yo na buto kokutana na nzambe eza teke mpo na obanga yo eza teke mpo na obanga bino te papa na biso baza malgré bamenance azoloba kaka toyokanaki ndenge wana te bakamaradi mpenza baye na matanga ya koko na ye mpo na kosala nini komenanse eke te yo ifo pesa biso mpo ntango yo bande kolia obande kolia ya bato bandeko tala bato nde basimbaka tushe bokomona papa na biso alali na cercueil bokomona nde leki na mobala otanga testament na ye tala mokili nde simbisaka bato batushe bandeko na ya kobeta lisolo mosusu awa ndeko mobali akota nganga pona nini entourage na ye baninga ote nganga wana sengaka eloko te abomaka ne bato te makila te eloko te me apesa bato misato na famille na ye bandeko bamasoloto ya obeta eza pona kofongola bato miso ntango moni likambo ezotambola malamu te yaya babi omoni ndoki belela yo na ye toza bikelamu ya nzambe le mosusu yoku toza na avantage apart ekelamu ya nzambe oza mwana na nzambe omoni ke mutu akomi kolukela yo problème ya belela alobaki namoni yo namoni jina ozolinga kosala wana osilisi okimi epai ya nzambe bandeko papa na biso nayebi te soki ezalaki aveuglement soki ezalaki envoûtement azoboya kaka na munoko me atikalaki ata kobetela mwasi na ye lisolo te ke mama ye tala likelema ngai nakendaki bakomi aye kobeta lisolo na nzela ya testament ntango ye esi akufi bandeko na ngai mbote na bino mbote aye kobeta lisolo ntango ye esi akoti na se ya mabele botala mokili balobi na ye okosala nini okomona tango bakei papa na biso aye kosala AVC nzoto na ye ya droite ezosala nini pardon partie na ye ya droite ezosala lisu te asali AVC malgré asali AVC azo comprendre te yango nalobaka mutu foza na esprit ya aigle faut kozalaka na esprit ya aigle partout na mokili esika nyonso ezala wapi na musala na famille na libala esiko baleli même na quartier ata na YouTube oyo zala na esprit ya aigle to mutu oluko na likambo tala ye na muso bike oyo soka ya okutana na nzambe po bato batia mitwa bato na se ya ezaka ba membre ya famille te mokilo ekoma nango mabe kindoke koma ya bluetooth kindoke koma ya android kaka nde bakende kosangana kaka nde mbongo na ye ezokota na mbongo na bango nde peseki bango droit ya kosala mabe lelo biso tango tozalaka bana mike tokolaka tosakanaka na baje mosusu baje ya kebo bapate roulette le mosusu bavelo eto bana lelo bomona baparke souvent ezalaka vide kaka bana mikie mais bana pendia ba 15 à 16 ans 17 ans 18 ans rare omona bango na baparke bazosakana babalansoire ekoma passe mokili ezodevelope kindoki misala mabe mpe eza kodevelope omoni ndoki pelela mutu moko ozomona ki yo ozolokela nga problème nga na oyo toyebani te eloko moko te nini te oyo ya kokebisa nga na mbongo na nga moko natiaki na likelemba na ndenge nini yayo mpe fongola ye miso akomprendre ke obange te soki aye na buto kotala ye na moyo kotala ye na buto akokutana na nzambe bandeko papa na biso akomi na AVC bazalaki na capitale lisolo esalemi na Cameroun
maladi numo boyebi maladi esalaka nini edepensaka ye ntango azolia bamisunya bato likelembe bandaka malamu eye nde kobeba ntango bato oyo ya mabe baye kokota baye koadere nde baye siko na systeme wana yo oye pa na nga ntango nalie olie nzoko yo olie mutu na nga na sacrifiaki yo mpe ntango tokoya ifo nalia bato mosusu bazalaki d'accord mais papa na biso aboyi na motema moko bandeko papa bandi pasi ntango ozosala pasi ntango nzoto ekomi kotungisama moyen osala eza te tina ntango ya maladi bayebisi ye toyebisaki yo kosala nini okomona soki opesi biso mwasi na yo te pesa mwana soki mwana te yo moko okende bandeko kotika muta mokili lokola yoko amonelo te respect eza kobanga mutu te bandeko toyaka mboka na mokili mutu na mutu aza na ngonga mpe ntango na ye kotika mokili oyo mutu na mutu aza na ngonga mpe ntango na ye akotika mokili oyo soki omoni eloko moko boye eza malamu te ozomona meneti ozobanga koloba yaya ce n'est plus normal wana ekomi na bapuissance moko satanique démoniaque totosaka bato me nzambe nde tobanga soki okomi kobanga mutu moko na bomoi na yo omoni ke me ndenge nini tala papa na biso malgré azwi AVC baoya koyebisa epeke te yo loko oyo boyo komona pesa biso mwasi mwana na yo ou bien te mwana aboyi me aluki ata basala nzambe te bandeko envoûtement ezalaka mutu ozwi temps ya kokoma ozwi temps ya kotika testament molai otangi na bakombo me ozwaki temps meme ya koyebisa te ke bokende kotika ngai na eglise ntango yo moko oyebi ke ngai naza innocent nakotaki likelemba mpo nasala nini nabomba mbongo na ngai bandeko yango nayebisaka meme ata bandeko nayebisaka bano bobenga ngai soki omoni ata noko o papa aleki mobali ya mama ayoki soni te atelemela banda kosimba ona nyonya simo na libe aya koluka lokola mwasi na ye yaya belela muta se respecter te yaya yoko yoka esoni te que oh la championne c'est mon père c'est le mari de ma mère ya yoki soni te que c'est sa fille yo ya ko banga e azolia mwamba yo zo banga zo kanga misu yaya belela ye oyo ba buzo ba mususu ko mibale ba yebaka biso nyusu nzala bana aotala na musika ke la championne ndenga za misu makasi bo soki to mekata na kofundo avant na funda na oyebiso na o sa nini soki na soda va yard va rôle de peau qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux imaginer qu'est-ce que tu rêves là même c'est ça na vie ozo sala ki boyino quelque part chef na ya ko simba lobo au moins oyo linga koyokaka mutu soni te kobangaka mutu abangi yo te mutu ya tosi oyo tosa ye mutu ya bangi oyo banga ye yo bazo simba olingi tozo banga c'est mon oncle lui là il n'est pas au courant qu'il est ton oncle il sait pas qu'il est ton oncle alors si lui c'est pas respecté pourquoi toi tu vas avoir peur de lui yaya kamula ye studio Palladium mwana finango penza mona kete mwana boy parce que la même phrase se répète. La championne, mobile ya maman. À côté la ngaka boy dans chambre, na yebité donc j'étais paralysée. Yaya, azala paralysée te. Aye ko côté là on a chambre avec appétit, azala paralysée te. Studio Palladium est téléchargé zo ngaka ke décoller a bangi te ke wana mwana mwasi nanga ou bente mwana ya ndeko nanga sko yo za la paralysé bandeko na lobango na mokili oyo faut avoir des nerfs solides faut zala na nino oya koya eya aza noko na aza mobali ya mama atosio te yaya yo pe fo yebisa ye yango ogangi ata koganga parce que mibali ba jouaka na nino wana azobanga ayebi ke ekosala somo tanga kokotelo na chambre na sima somo wana ndako ya komeka nde kokoma habitude pamela ye nde papa na biso aza komona parti ya nzutu nezo bouger lisu te baninga bazoya koyebisa ye mi pesa mwasi na yo ou bien te mwana soki opesi mwasi to opesi bana te yebake yo moko koleka bandeko papa na biso abeli malade bakota na bopito babima solution eza te bakota babima solution eza te mbongo esili na kosila nde azalaki oblige ya kolonga na capital ake na mboka
na bango po bakende ko traiter bandeko yo ozo talanga ozo mona maladie no eza sous normalité oyebi pe ke mutu moko intel azo lobelaka mabe ndeko luka nzambe nde sikoyo botola bango pouvoir soko okufa ezala nde nzambe nda décider ezala bata mokili te na vie oh des fois ça demande aussi du courage soki David a telemaki pona kobundisa Goliath il avait le courage oh ba yane bazalaki nango te azalaki na courage oh ba mikolo par rapport na ye bazalaki nango te naza na nzambe d'accord mais j'ai aussi le courage parce que kati na ngai molimo eza kati na ngai eza molimo ya timidité te eza molimo ya timidité te quand tu veux me faire quelque chose je vais te dire que te ndeko ozosala wana osala mabe obungi soko olinga kokontinue yango d'accord mais na oyebi soki na moni buzoba olingo osala wana. C'est ça la vie. La vie, ça demande des fois de courage. Au monde, nous a malmené même na libala. Babetio le long na tong babetio lobi na pokwa. Oh ya kokufa pamba papa. Na moi sino na mwana note. Ba idikaka mwana. Ba idikaka moi cité. Soki likambo eza solo na nga parce que tant yo sala mabenga na beta côté. Donc tu n'as vraiment pas les droits là. Soko lingi to fan avec tous les respects que je te dois, avec toute considération en tant que mon mari, vraiment je ne permets pas. Ostembola liboko no betangai pour essayer leki. Oui, il faut pas commettre kakana situation moko boy position moko bozo mona keza malamu te otikali nango kaka pas du tout. Muto andima ko tika na position na pa yeba kikete, il faut ko kese loko moko na humanité. Et na Yesu Kristo. Il fallait passer na nzela ya croix. Siko ngai na yo si balekela biso na croix. Pourquoi moni ke pas ezali oyebi pe ke bato bazana hauteur na ngai o luka nzambe te. Mbongo nyonso papa na biso asala esili na traitement. Bandeko na otela bino video. Na otia video. Esili na traitement. Botala mokili. Akendaki kobombisa mbongo. Akendaki likelemba. Mais botala likelemba nde sukelie. Botala likelemba nde salini nde sukelie. Omoni mokili. Omoni mokili ndenge zali. Papa na bisa kufi, atiki mwati, atiki bana, na souffrance. O mona mokili. Tangozo tala video oyo yaya. Talanga avec beaucoup de réflexion. Loba ke te, na kotika ke loko moko te manipule ngai manipulaka, e malmene vi na ngai. Bakoko baloba soko moni ndoki obeleli, tango mona mabe loba. Muta mokila obangi so na nini. Ye lokola yo. Pe moya za ko pemela oyo za ko pemela nzambe na lola nda simbi ba ope balala ki balamuki te po nzamba lingeza la bongo siko nzamba compte même bandoki même bilombe oyo monike lombe boy pe mané nzambe nda simbi. Quand tu vois qu'il y a ça ne va pas même dans le boulot même na misala ils en a battu mususu mona oh soki na monie na zana stress libumu bande ko bende nzamba kabola bilongi akabola pe mitema ngai mutamo kilo pesa nga stress mwana mobali tepe mwasi pe lokola ngai yo ke no pesa nga stress wasi muta komi maladi lelo mal pona nini ote omoni te amoba kanga mob ning na ebi na français za soki nini donc aza ko accélérer voilà oh mais bino mikolo ba mama mibimba boy asela kona ndenge nini ote omona kate donc ngana mona kate ponde tinda na kolindi na komiki mama mobimba boy surtout penda ke o moninga mwasi yo changa musapi na miso o ucha popimeli wapi. Je respecte tout le monde mais so ke sika tozali o comprendre que te mwana mwasi aza na caractère na ye mais bande ko eza na misala misusu batu batika misala pona nini o te moninga za ko accélérer oh na ndeni c'est ça la vie ko tika te mutu moka faire souffrir yo soki likambo bo fanda fandisa chef bo solola ke te likambo eza boza même dans ma maison yo semeki ozo yo salela nga soki ya minene na mona ke te présence na yo za lipamba wi pona ngate na oyebisa ndeko no ke oza bienvenue te na ndenga mabete ko eparanga ko yakate yo na ndeko no bande kokutana ka soki wapi parce que des fois il faut qu'on milinga yo moko des fois il faut qu'on batte la motema no plus que toute autre chose tant ozo mona motema no zo souffrir na likambo moko boye ya bendana ya wana des important
bendana. Nazotia vidéo juste après publicité. Merci. Merci Nabino Boza connecté. Nazolo Banaza tellement concentré que Nazotia vidéo juste après publicité. Boza pété. Concert TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afi show kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique ya awo ko se retrouver s'abonner liboke massivement okozala décité awa mwasi mayele ndako sala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités afficho nde makambo afficho. Je souffre depuis 1 an environ à cause de mes amis que nous faisons la même réunion depuis quelques années à Douala. Et tout se passait bien. Après avoir recruté d'autres mauvais membres à la réunion, ça a changé et j'ai constaté et dit au président, il m'a fait savoir qu'il n'y a pas de problème. Le jour où je bénéficiais ma tontine, ils m'ont posé certaines conditions que ça ne m'a pas arrangé. J'ai pris mon argent en leur disant que c'est mon argent que j'ai travaillé, rien ne peut m'arriver. Le jour où j'enterrais ma grand-mère, ils m'ont averti en faisant évanouir mon enfant. Permettez-moi s'il vous plaît. À mon retour sur Douala, il me demande, tu fais comment? J'ai dit sur quoi? Ils m'ont donné un papier d'écrire le nom de l'enfant ou pour ma femme ou pour ma mère. J'ai refusé en l'air s'abandonnant et parti. Après, il me dit, on va voir ce qu'on va faire. Quelques mois, je suis tombé malade et mon côté gauche était paralysé. Je suis allé me soigner au village jusqu'à aller un peu à mon retour sur Douala. Le président me demande, tu fais comment? Je lui réponds sur quoi? Il me dit, réfléchis comme un homme. Réfléchis comme un homme. Il est parti après 2 semaines, je suis encore tombé malade. J'ai décidé d'écrire ce bout de papier et laisser à ma famille, à ma maman, qu'elle m'a beaucoup soutenu pendant ma maladie. À mon épouse, que Dieu veille sur toi et les enfants. Et quand tu m'excuses, ce n'est pas de ma faute. Mes amis m'ont trompé. Je vous aime. Voilà l'heure. Tu les connais. Le nom. Il y a le nom. Avant de lire, je faisais encore à tous ceux qui peuvent être blessés, que ça me laisse à Charcette. S'ils veulent me descendre maintenant, s'ils sont sur place, qu'ils me descendent. S'ils vont le faire après, qu'ils le font. Je ne serai ni le premier ni le dernier. Il y a un, Gonzo Ernest. Il y a Michel. Il y a Bambo. Il y a encore un autre Michel. Il y a Fonko Augustin, il y a David. Ce sont les gens à ne pas rire avec eux. Fait sur mon lit d'hôpital le 26 septembre 2020. John Chugonero, dénommé Constantin. Signé.
C'est après avoir lu cette note que je me rappelle de certaines remarques observées pendant Salut le linge. avant les obsèques de mon grand frère. Depuis que mon grand frère est mort, le jour qu'il est mort, les membres de sa réunion sont venus à la maison. Les orphelins étaient là. La veuve n'était pas passée, elle était venue l'assister pour la maladie. Ses amis de la réunion sont venus à la maison. Personne n'est entré pour consoler les orphelins. Je suis revenu d'ici le samedi avec la veuve, elle a ramené, voilà. Le dimanche, j'étais à la maison avec la veuve. Ces mêmes amis sont venus à la maison. Personne d'eux n'a franchi l'escalier pour consoler ni la veuve ni les orphelins. Jusqu'aujourd'hui. Bon, ils étaient des amis très très chers entre eux. Depuis qu'il est mort, personne d'eux ne s'est sacrifié pour venir au village et dire que bon, on peut le dire d'abord au village avant d'attendre le programme des obsèques. Personne d'eux. Le jour de la veillée, personne d'eux n'est venu à la maison consoler ni la veuve ni les enfants. Je ne connais pas le genre de réunion que les gens peuvent faire et que quelqu'un, votre ami est couché. La simple consolation qui ne coûte pas de l'argent, vous n'arrivez pas à le faire. Madame, pardon, pleure mais oublie. Les enfants, il n'y a rien, votre papa est là, il n'y a rien. Personne ne l'a fait. Personne n'a franchi l'escalier. La veuve étant assise dedans, les orphelins étant assis dedans. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Je sais que les gens sont trop forts ici dehors. Je sais qu'il y a des gens plus puissants que Dieu. Mais je n'ai pas peur d'eux. Vas-y mon ami. Apparemment, il y a des gens plus puissants que Dieu. Le speaker a le micro, suivant. Continuons. La sagesse voudrait qu'on continue.
La sagesse voudrait qu'on continue. Suivez. Suivons. Bomoni non? Bomoni. Bakamaradi ya papa oyo babomi moninga bayaki pe matanga. Bayebaki te ke moninga na bango akomaki testament tangi bakombo na bango. Bomoni non? Tango babandi kotanga histoire ndenge bandaki kete likambo ebandaki boye bato bazalaki ya kofanda. Tango kaka komi kotanga bakombo mutu mususu aye koyebise na litoi ndo moni bato baye neti bapekisa ye atanga te. Pourquoi? Baninga bazalaki wana kati bandeke sukaki mabe camarade ya papa wana moko bakataki ye penza nini ko kokata na lichette ata bakosala trouble wana yo soki ndeko. La vie vaut de l'or. Kotika mutu te asakane la vie na yo. Kotika mutu te asakane la vie na yo. Bible lobi motema ne faut kobatela ngo koleka nyonso. C'est vrai. Ezana bato musu bakanga bango minoko. Oli akende koluka nzambe bakangie munoko bakangie makolo. Azomona pasi ti muta kufi. Sans akime pa ya nzambe. Atoko kime pa ya nzambe atoko kufa me na botoli bino nanu pouvoir wana bolo bakete biso nde tosali eboye. Tango nzambe akosimba ko am esprit na ngata boko ya koluka nga bosani bomona ngati. Yango bandeko na loba yango na vie kozala distraite. Il faut koyeba akotala ka likambo kete likambo ezalaki boye te. To bande ko chama kelemba na biso ezalaki malamu te. Tango yo moni kete mabe koti ya bendana eloko leka tika na vie ezate. Eloko leki tika na bomo ezate. Ah oui, omone tekete soki na bimite ya bendana. Mutako ya ko chao munduki azate. Mutako simbiso courant 6600 volts azate. Retire-toi parce que c'est ta vie. Ozana ngomi balete kaka moko. Bomoni trouble ebimi wana pona nini batangi bazo banda kotanga bakombo siko bango bato ana ya bambongo ya mystique tellement baza bato ya mbongo nde siko batelemisi bato po bakinde ko empêcher bana quartier po balobi ke okotanga papa eyinda kinde ya koyinda bana quartier balobi okotanga. C'est vrai, ata baye kotanga kombo boye beza na bato mosusu Bible lobi anga boye babango na bambuma ozotala mbuma obi kete c'est meki nango bambuma azalaka nango bandeko okolo boza mwana nzambe bien sûr mais nzambe ye maka lobi ke ya ngai boye babango na bambuma yo bambuma ni ozaka nango yo bambuma ni ozalaka nango bambuma ni ezaka ya vinaigre ya amer ya nini te nzeta sito bimisaka citron. Ngana za mwana nzambe oui to boite Bible lobi tango zo yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na yo biloko nyoso ya kalo ezalaki ya mabe zo sala nini eleki. Donc toi-même là yo na yo komi sika na sika to boite isume koiko ya metalandi onyokolaka basi ya bandeko na yo mais ozomi benga mwana nzambe bandeko moko il faut avoir le courage de dire ça chérie mon champion je t'aime là je t'aime beaucoup mais si toi tu vois que mariage na biso ils ont pesé par rapport à ndeko na bente ya comportement ya membre famille na yo je suis prête à partir parce que yondo za ko permettre ceux qui baza ko se comporter lo lenge wana parce que yondo zo permettre yango c'est tout ya ko lingara te muto fandi muta onya to na makolo ozo kapasi mozo sala sambla te il faut bete pe no bi onya tinga na likolo kita alors ba te amonike na nyatie na likolo c'est ça mokilo na lobango eza ya tindika tiakal mondo eza ya tekit mondo eza ya receiver ya receiver kama makambo nzambe ya muta mokili te kwa mutu lokwa yo ane sika okino te wapi ne sika okina ye te mais soki mabe ezali kimi pa ya nzambe tala papa na biso atiki mwasi na ye oya bande ko boya ko sacrifier
atiki bana na bande koboya ko sacrifier malamu na ye kaka aboyi kokota na mabe aboko sacrifier mwasi aboko sacrifier mwana bana na ye lokola ye moko paliaki misuni na bango yaya kindoki alelo ki paralisu te o kindoki alelo ki paralisu te e koma ya bluetooth ba champion yozo mona likambo yozo comprendre te nzoka ese koti likambo misala mabe botala mutu azotia mbongo na ye moko alikelemba mbongo mutoki na ye ekoti bondoki yango eza na ngai nde naza boye ata likambo ya ndeko na nga nakota kango na loyenge te soki okomona ke yo ndo koyeba nakota likambo na loyenge te po makambo so bozomona na moi esi emati niveau na butu bino bofanda bo comprendre te papa na biso ayebaki te ke likelembe se mataki niveau ya bondoki akeya ali ameli nzoka nde azolia ba sacrifice ba membre ya likelemba bazo sacrifier basi na bango bazo sacrifier bana ya yo li okanisi musunya ntaba okanisi musunya ngombe okanisi soki musunya nini ya ngulu nzoka nde misunya bato nde bazo sacrifier et pourtant ezalaki pendant des années ezalaki mbala liboso te tala mokili eloko elekaka tiki eza te yaya ntango comprendre ke mabe ekoti yaya bima mibendana nani ayaki na nani ayaki na nani na mokilo même ata moboto abota yo nzambe nde mutu apesa bango yo na nzela na ye. Même nos enfants, nous sommes juste toloba ba gérant ya bana na biso nzamba préféré bana na babima na mokili à travers biso. Ce qui bana ngo kutu des fois volonté o ya bango ndeleka koloba te mwana pesi conseil d'accord maman mais moi je vais ceci. Bon ka muta mokili ta papa na biso ba tiezo likolo esika kendaki kopesa ka mbongo ne ya mutoki. Yaya kidiba kolo na vie. Moni papa msa za ki kidiba. Azala ki kidiba. Si tu dors, on te dort. Dans la vie là, si tu dors, on te dort. Kidiba kolo. Papa Nabiso atiki mokili. Il était innocent, mais inconscient. Na isika tchaki makolo. Yango il faut ça l'attention. Osalaka attention mutu moka mokili ta kebisaka yo mutu moko te ya mokili apesaka yo soki ya bangiso pas du tout na bondoki na bino na okota te bokebisinga na opesa mwasi na nga na opesa bana te mais je sors na kepe na koluka nzambe soko ye na moyo omona nga na butu okuta na nzambe oya kela yo o tango ondoko zo sala mabe wana nzamba azali bandeko mokili komi na suka muta ko tchawe yo mutu na se soko za na distraction ezakaka famille na yo te na mutu mususu yo yebiti akokotso mutu na se. OK, voilà bandeko, c'était ça na lingaki na sa nini na partager na bino live lelo na 20h30 lisolo eke na Londres bo mona photo na kotia na nini ya communauté mwasi na mobali ezali bango wana couple wana na mboka oyo ya Londres na kotia bo partager mobali o bafandaki na ye aboyi mabe kota mabe ya parce que tozana ba famille na biso mitema na bato nzambe nda yebi même ata mutaza mutema mabe ta koza ne mutema malamu mais malédiction sans cause ezalaka nango ne fete mais avec cause tant baza ko loba likambo moko yo pokutami na bambongo na bango ko memelo mabe vraiment kozanga te lelo na 20h30 ça va yinda et kozala du pétrin bandeko le terrain kozala plus que maboulu yo bongisa kaka téléphone oyo ko benga pona kosala nini pona ko intervenir vraiment bandeko na ngai ma journée malamu ma journée malamu vraiment dans le Seigneur. Agatomeko achilele Kagaswa lusambo Sakono kasole Toki mane tolangale Analengo wantetela Toki mane tolangale Ana okusu membele Toki mane tolangale Chwase kalo mumba kesole Toki mane tolangale